L'histoire du jour na de Kina TV, la championne, na famille na biso kokende ndako nganga eza normal. Kokota ndako nganga eza normal. Mutabeli to moni clarté to kenganga. Mutakufi to moni clarté to kenganga. Oleki na nzela nango simbi mobali nanga to na sepeli na mobali moko na kenganga. Et pa na biso eza normal. E banda bokoko. Donc to sala yango pe tozo continuer ko sala yango bandeko tambwana mokili omona makambo okota mayandi mais na apprécier quand même courage ya ndeko na nga ya mama na nga Nancy po apesi témoignage ya famille na ye suivez okozala vraiment décidé suivez. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne autre m'a dit, dès qu'il n'a donné quand on était là, Keman Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou n'a abonné nyon sa de Kina TV. Et j'ai dit bienvenue à nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille. On parle de tout et de rien. Sans oublier mon sponsor officiel. Il y a de Kina TV. Mon vieux Benz là. Moto Kayata le 4x4 double pression. Il y a Suède. Bana ya Congo. Bana ya Afrique. Bana mokili mobimba. Boyo kalisolo. Vraiment lelo le terrain mabulu. De bozo mona wana donc lelo na mkolelo ba na basi ba mama ba koma ko kangaka photo ndenge wana. 70% des femmes prennent des photos comme ça. La championne n'a pas kotika la sima. Te bino mo boko mona ba pose ya la championne heureusement qui est ridicule et beau makati. Bandeko. Nazui appelle ko ute pa ndeko mwasi. Alobi la championne na libota na ngai. Lolenge tokoli kokota ndako nganga eza normal. Nabi abi oui, eza normal. To banda yango depuis bo mwana na biso kokota ndako nganga. Na tana maladi banganga bakoya na lupango bakokata ba nzoloko bakosala bekila kila basoso bakokunda biloko donc epa na biso eza normal. Nde nazoye biso nde pe na koli boye. Au sentier photo la championne otika asimate. Nde pe na koli boye la championne. So ke loke tungisi ngai na kinda kanda kwa nganga. Na libota na biso nde tokoli liwa moko to yebe sike utite bato bako kende kotalisa likambo mo bomo na ke bako kende kotalisa epa na biso ezala normal. Nazo ganga ngwa haute voix j'ai pas honte. Bato mususu bako ya kotia ba commentaire wana me bango moko le mso bakota banda kwa nganga me aoyaka kotia commentaire lokola musanto oyebi ke na seki. Ndeko mwasa lobi kokota ndako nganga eza normal. Yeso ko leki na nzela na ye aolongolo na bi ma chérie na ndenge ni na bi oui. Balokosa mibali na biso kaka. Akendaka Kinshasa na 96. Tango mobala kitina Kinshasa na 96 ate ko mema Kinshasa na mutu. Akokuta na mwana mwasi moko. Donc mwana mwasi wana penja tia face na ngai. Ayeba kiteka ni atake sika mabe. Na bonde laka la championne, na bonde laka. Mais, ce qui li kamo tungisi mote malanga, moto mso ki noza solution na prière, nga no ki noza solution na ndako anga. Na bia bon mama, bete la batoto ya Congo li solo, bete la batoto ya Afrika li solo, la championne sa ni nga na osala kako yimbolela. Abi oui. Mwana mwasi wana memanga vidir. Na bia bon, ya yebite. Nga na zaki na nga Kinshasa te. Me bandeko nanga bakotela enda kwa nganga. Bakotela enda kwa nganga. Na nzela tozoloba kaka na nzela ya mwamba. Akepa babokilo mobali ya ndeko apesi lisolo. Basali bikila kila na famille. Ye lokwa zaki na poto atindika mbongo. Basa ya nini babundisa mbanda. Na ndenge siko ya mulimo.
bandeko bakotela mbandanda kwa nganga makambo nganga lobaki apesi penza ba detail te nde mobali na ye akeye pa babokilo nde ezalaka kaka mwana na biso abala mwana abala mobala mwana biso zana Kishasa tokolabaka de temps en temps ayaka koliaka po ye moko botala kaka eloko basalaki na biloko nga na yebi te mais ke non lokola mobali azobima na nini na mwana mwasi wana donc eza lokwa contact biso tokoza mwana mwasi wana à travers mobali ya ndeko na biso bandeko tango mwasi ake kolia mwamba kuna donc mbanda wana fiyo ya memaki ndeko na bisa mwasi vidie tango babimi susu na mobali na ye tango deja bakena ndako nganga na yesa bino mwana mwasi wana akoma kolumba solo ya kaka akoma kolumba solo ya koko et puis mutu mswa koyoka ngote kaka ye mobali na ye mobali nyonso ko approcher mwana mwasi na pona likamba lisolo ya libala ifa yoka sola koko ayoka sola mafi ayoka sola kaka mobali azonga moto abila champion na remaka ke na bikise simbi po liboso ezalaki soka na mwana mwasi wana à partir de 22h so biko benga tambali na 23h minute po ezana ngo normal pasa mbano au yamba téléphone ti ata na appel normal so ko insista kangi téléphone na comprendre ke bébé li bango mobala komi ernyo so ko bengi rozwaye ata na butu e bébé la e bango eza pe awa na mboka na biso ya poto oyo bano ba yaka yebo yazo luka mukanda pona kuluka mukanda mibali na biso bilinga pona kuluka mkanda mwana mwasi abike acha mutu azwa zemi asala nini akende kobota po mobala déclarer la championne biso na famille na biso soko ekoluka biso okukuta biso na tuni ndeko apesi so na bike mama bongo soki mutu asambela bi mutu asambelaka akoyeba ke kobima na mobali ya mutu eza lisumu ya solo ndeko alobi ya solo parce que porte il faut ezala tant yo de jo fongoli porte mba ko bete ko zwayo amoi biloko ane ezalaka biloko mystique nzamba azalaka na ngolo asalelaka bato na ye malgré po sali na yo makambo esepelisi ete mais loboko na eza likolo na yo ça c'est notre Dieu il est bon il fait grâce à ce qui veut et à qui veut bandeko ndeko mwasi alobi mwana mwasi na France aye kosala nini kotia libaya na ye musukusuku atindelaki la championne alobi mwasi akomi koyoka makolo kilo moni makolo ya maladi ya nzoko azoyoka makolo ne kilo et puis na avertise na bio moni ndozoyoka makolo kilo onyate seka banyataka te nga mobali na nga soko continue na kotia yo ata motu na se akomi koyoka makolo kilo likole komi lokwa neti batie atano ba neti 200 kilo po atambola azokokata kosala ba démarche ya ngunda na ete nde ndeko mwasi abenga mbanda alobi soki omeki ngai okokota na libulu na ngai te ozwi diama na facilité okei okokota te na kosala mabe epa na biso eza normal la championne epa na biso eza normal soki pe na moni ke mobala komi mutu likolo na saleli ye kisi na fandisi ye pose chez biso eza normal biso tokoli ndenge wana bandeko ti na 21e siècle o liloba na nzambe ezoteyama na Facebook na WhatsApp bisika nyonso me ndeko na biso assume ke na famille na ye soki likambo ekwei nde bato nso bakimaka epai ya nzambe bango basalaka secours epa banganga tikotaki osali ye mabe asali yo mabe amoni clair te ake ko consulter abi c'est normal epa na bango eza nango likambo mystique te eza likambo nde bakoli nango baza ko continuer nango bakoma na bango bamona na bango inconvénient nango te po bango bakenda koluka mabe te mais soki osali mabe bakolukisa yo pe bakozwa yo bandeko à vous l'antenne ndeko mwasi alobi asime abi ayebi ke bato bakoya kokoma bato bakofinga mais mingi wana pele msoko tali pe bazokoma bazofinga baleka pe bakota bandako anga mais baosala kaka ki hypocrisie ya kimusantu nga na ne loka oloba te eza témoignage ya famille na nga ya libota na nga pe ya ngai moko epa na biso nganga ezalaka normal epa na biso nganga ezalaka normal eza ndenge wana epa na biso na oyekela ngo soni te po tokoli ndenge wana tozo continuer nango so tomoni clair tosimbi mobali na nga oza nango oningisi ki oboye oza nango
biso ezalaka te okende kolela o mwasi moko asali nga boye o mobali moko te. Donc okozala nango penza, okozala nango. Et puis grand frère na biso na Belgique a divorcé déjà na mwasi na ye. Mwasi akomeka mutu likolo la championne mobali ya mwasi na to oluba afanda na kiti paralysé. Mukonge sala alisute po ya mimona ki yange okino kobima na mwasi abato. Ami mona ki vrai jo na minuso oluba afanda na kiti mukonge sala rate bakoma komata komema ye kokitisa ye afanda na kiti. Et pas na biso eza normal soko ye koluka biso kokutana nango biso to sala ka recours pa ya nganga bandeko wana eza témoignage ya mama na biso assumer yango. Mais liloba na Nzambe lobi na ngai liloba na Nzambe pekisi biso tokoyi kotata koyeba te makambo elekaka kuna. La parole de Dieu nous condamne nde na yebisaki yo na olobaka o nga na yebi. Je te force pas ya kosala nini ya ko changer famille na bino nde bomoni la makambo. Mais isa devoir na nga peut-être mkola suka Nzamba koyebisa okete mutu moko boye la championne ayebisa ka boye pona kotalisa yo. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne rendra pas compte de l'ignorance. Tout ça na moment ya grâce le bananza mezote ma boto na moi. Et puis ndo lobi ko kenda ke église, donc tu comprends quand même que non, et ça quand même que malamote ko kende ko bebisa moninga mwasi ko kende ko bebisa muto yo azopesa yo pasi. C'est vrai. Tolobaka ya Nzambe umelaka, mais Bible lobi à lui la vengeance, à lui la rétribution. Donc yango to salaka nini, to tika mikumba na biso epa ya Nzambe. Litomba nini obebisi mwasi, litomba nini osali boye po molimo na yo ekende na suka mkolo na pasi mkolo ya suka. Bandeko à vous l'antenne na lingi bino ya trop vraiment lisolo yo nande kwa zolo bana yango poser. Donc etiki nga sans voix que tina monda lelo na moya lelo eza na bateau penda yebi na ki azosala mabe mais aza ko assumer. Bye bye. Ba bon dimanche.